Jésus, en réalité, comme on est à Jésus, a existé. Comme on est pas qui Jésus était. Jésus est là qui si j'ai d'esprit satanique ini du sang. C'est là, comment on a mis dans dimension Nde asangisa ki de culture juif na culture romain. Que veut dire culture bokoko? Bokoko ya ba juif na bokoko ya ba romain. Tiré ba quelques versets. Oyo ekoki ko sepelisa batu. Nde bazui non wana ya Jésus. Jésus wana eza kombo ya ba franc-maçon kombo wana. Chaque kombo bimisa ba vérité boye. Oyo eza ba secret Fatima. Oyo bomba na Vatican. OK. Oyo Jean-Paul II na abimisa que non Dieu est noir. Le Christ est africain. Oh, te keka na moi Jésus. Moi Jésus là qui si j'ai d'esprit satanique ini du sang. Et yangwana okomona ke na ba religion nyonso o babe la ka Jésus ba invokaka toujours makila. Pas si peu moyen si les athées. Référence na bango ezalaka toujours makila. D'où en réalité Jésus o batu babele la kawana et Grégor na e simbami na makila. Marie oyo na ange na oyo ange a yebisaki Marie ke mwana oyo za na kati libumo kombone Emmanuel. Eza esprit oyo mindele basenga ke pa na biso ba noir. Esprit wana kombo nango Isanusi. Kini bopeto na mboka aussi longtemps ba cimetière eza salité bopeto esimba te. Parce que l'esprit wana oyo place bango ba vandi bazana kimia te ba ya toujours ko perturber programme gouvernement. Mutu mwinda zo croire na Bouddha oya mona jamais Bouddha na vision to pas mona jamais Jésus na vision. Donc ba memeli mutu mwindu bonzambe oyo basalongo lokola film dessin animé. Bazon di miso bokoko oyo eza ya yote. Mutu mwinda zo croire na Bouddha oya mona jamais Bouddha na vision to pas mona jamais Jésus na vision. Donc ba memeli mutu mwindu bonzambe oyo basalongo lokola film dessin animé. Bazon di miso bokoko oyo eza ya yote. Ya yebe mission oyo zoya. Mais soko monike au kota place moko boye ba chair de poule na yo etelemi ezape signal ba attaque mais pona okanga ba porte na yo pona attaque wana e pénétrer te o tsaka boye maboko na yo ukotika liboko boye ote boye okangi wana okangi banine parce que nzoto mutu za na champ magnétique o babengi aura place wana tote komona ke na kati na NK1 net biso betosa pyramide debout na pyramide renversée to kuten sango. David oh étoile de David a sa l'étoilité. David yemorona zaki mutu mwindu. David a sa l'étoilité, étoile de David exacté. David yemoro mutu mwindu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il est permis à tout le monde de tirer dans l'abstrait, mais le comble, c'est de ramener dans le concret, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Un homme a tiré dans l'abstrait et a ramené dans le concret. Il s'appelle, bien sûr, M. Audace Milando. C'est lui le responsable de cette chaîne qui est, bien sûr, Concept Touch Télévision. Bienvenue dans cette émission Rendez-vous Valable, une émission en caractère socioculturel qui vous permet de pouvoir découvrir certaines d'autres choses que vous ne trouverez ni par ailleurs qu'ici. Nous allons répartir du côté de la régie avec Lotis, la complicité qui ne cesse de s'accroître dans la régie. Aimables internautes, pour suivre notre première rubrique qui est bien sûr biographie, et on se retrouve juste après pour la continuité de cette émission Rendez-vous Valable. Lotis, c'est parti. Louis, c'est Mfumu Mwanda Mbalanga Nzembai, né à Kinshasa le 11 novembre d'une certaine année, fils de Nzembai Mouyaya Jacob
et de maman Ndinga Moussogwele Chantal. Il est de province de l'Équateur, dans le sud Ubangi, issu d'une famille de 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles. Il est le 7e de la famille. Il a effectué maternelle, primaire, secondaire à l'école Kotima et à l'ITI Gombe où il a décroché son diplôme d'état en électronique, puis à l'UPEN en faculté de sciences où il a effectué le maths info. Représentant légal et chef spirituel de Kilongo NKN Nzila Kiabangunza, marié à Madame Dona Vita Kimpa Libana Mbuta, père de 3 enfants dont 2 garçons et 1 fille. De retour sur ces plateaux, vous venez là de suivre la biographie de notre invité principal dans cette émission Rendez-vous Valable. Il s'agit bien sûr de représentants légaux et le chef spirituel Fumu Mwanda Mbalanga Nzembai. Donc, c'est lui qu'on va essayer de découvrir ensemble, vous et moi, aimables internautes, vous qui nous suivez en scénette à un moment. Je vous ai tout le temps dit, nous, dans Concept Touch TV, c'est la qualité, c'est l'excellence, mais dans la simplicité. Aimables internautes, je pense que cette émission, nous allons faire de notre mieux pour que la émission Oyo et Zopé Sabino Mayele, car on a branché tout à l'heure là, Oyo Sabino connaissance, à travers dire, à travers la connaissance Oyo, Fumu Azo Portele Bino. Voilà, Fumu, bonjour. Ah, bonjour papa. Et c'est un mingi parce que c'est pour la toute première fois il y a comme ça la passage na Concept Touch TV et puis na émission Oyo Rendez-vous Valable. Merci beaucoup pour la disponibilité au PCBiso pour Toyambayo na émission na biso ya lelo. Vraiment peut-être matin domingi peut-être biso pe to remercier bino pour la invitation na bino. Voilà. Tolingi toyeba. C'est vrai, Batubayoki, mais ba précision. Awa, Batubazo monaka ke tozana. Bon, Batumusu ba robenga ngo église, mais au juste awa toza wapi pe yomoko en soi, babengi au chef spirituel, représentant légaux. Il y a NKN. Tolingi toyeba pe NKN ezanini. Maton domingi mbuta pona question oyo otuni biso. Premièrement pona ko banda ndengo bandi na église aw ez églisité oyo ezali kilongo. Église elakisi ensemble. Église eza ndenge moko na bato basala muziki. Église eza ndenge moko na bato bakutana na stade. Église eza ndenge moko na mutualité. One is église, mais o eza kilongo. Kilongo elakisi lieu saint. Eza place oyo basantu bayaka tope temple. Place o wapi tosanganaka pona kokumisa nzambe ya bakoko na biso pe na obix na biso fumu kimbangu. Biso tozali bongo ba représentants légaux ya kilongo ya NK Nzila kia bangunza. Toza bongo na mwasi na ngai Vita Kipa Libana Mbuta. Toza ba représentants légaux ya Kilongo tope ya Lingomba NK Nzila kia bangunza oyo ezali bongo pyramide africain pour na ko faire éveiller ba noir oyo ba s'endorma beaucoup tamulai. Tokoki yeba Kilongo oyo ndenge tozomona yango comme boy to benga yango église au pesi ba détail na ba précision awa et sali mbula boni to bandi mission banda 2014 kino lelo oyo tozoko bakaka na kokoba. OK. Moi je pense et que ça intéressant to épingler point oyo lobeli oyo ezali pyramide pona bato moindo au juste to lingi to yeba. Parce que ce total yango les gens ont une forme pyramide mais yo bengi yango pyramide pourquoi? Eza pyramide parce que mission na biso to petina na biso na kozana mukili eza natina na poni na bibongo
mutu na mutu ndenge aza na kati na terre mutu na mutu aza na mission na spécifique oyo tata nzambe atindeli ana mokili awa eza terre tobenga yango eza terre d'expérience eza place oyo besprit eyaka ponaka pona ezo expérience moko boye parce que voyage oyo toye un jour tokozonga expérience oyo kozwa awa yango nde ekofaire évoluer yo sur le plan spirituel tango tozongaka na monde des esprits eza pyramide mission oyo biso toyeli toye kozongisa enseignement oyo bancetre na biso babandaki bongo na kopesa biso kobanda Egypte mpona mutu mwindu azwa mayele ya kokela mutu mwindu alongwa na conscience mutu mwindu amizongisa na kiboyaya na ye ya kimutu mwindu. Tozomona ba église de noir et botami ebele côté kuna bokota la o biso église kingani côté kuna o te biso za lingomba kingani côté kuna o biso bobotami pe kaka lokola ndenge ba église de réveil botami mais bino pona nini te bozala ini parce que bino nyoso ezaka assez na liloba moko o bozonga kake Simo Kimbangu vuluzi yende to sala rapona ye conscience siko bino moko pe il paraît que boyoka nizalaka te na ba église de noir parce que bo kabwana oh toyebi que tango biso tozolinga to lité po Afrique tomba maseke il faut toza bomoko mais siko na bino moko ndenge bobota mawana po nite boko sanga na bino pe bopesaka biso kaka enseignement moko oyo ko zongisa bato moyindo na boyebi mayangi mingi papa journaliste pona motuna na yo otuni biso ndenge toza boye na moment oyo toza na temps ya révolution na temps ya révolution na MTT eza lokola basoda bakoti front basoda tango bakendaka front to pe bitumba bango nyonso tu batambolaka nzela moko te bapanzanaka pona ko patrouiller place nyonso o moyina zali po ete ba éliminer c'est vrai mangomba ya Fumu Kimbangu ezebele toye pona nini toye biso nyonso eza objectif keno to luka lion oyo azubo mobatu na zamba esengeli ba chasseur ba panza na de part et d'autre mutu na mutu place nyonso oyo okuta na lion wana parce que place lion batami en réalité toye bien anoté mais chasseur nyonso tout place nyonso oyo ya côté lisoka kuta na lion a panza lion wana tangu tokotaki na zamba au départ toyokanaki biso nyonso objectif ni biso boma lion toza na bomoko biso nyonso tout na mission moko mission na biso ezake no mutu mwindu azongela spiritualité na ye mutu mwindu azwa indépendance spirituelle mutu mwindu spirituellement comme libre mutu mwindu azongela religion na ye atika o ezabongo bonzambe ya bapaya ndenge Moïse patelemaki pona koyebisa bana Israël ke botika bonzambe ya Égyptien parce que ekomaki bonzambe étranger pa na bango bana Israël batika ki balandaki Moïse ndenge biso pe mission na biso na mangomba na nyonso tu toyoka na biso parce que bango to babela kimbangu biso pe to babela kimbangu biso nyonso tozaka na Grégor moko ya Fumu Kimbangu donc tozolite kaka eloko moko au départ bato bamonaki Moïse lokwa liboma yango pena Moïse ye makambo oloba o eza nini tatala biso kutu na Egypte kolia komeleza nango facile siko Moïse aloba na biso totika bonzambe wana tolanda bonzambe esambela bakoko na biso nzambe ya Abraham ya Jacob pe ya Isaac bamone Moïse lokola liboma fin basuki wapi ndenge biso pe mission o toza nango yango wana mutu mwindu amata akita suka akuzongela kaka bonzambe ya bakoko na ye ingeta Fumu merci matondo mingi différence nini oyo zo mona na misalo ba pasteur bazo sala na Congo na évangile ba mema pona yo ba pasteur bazo sala musala oyo ya malamu isengeli et puis bazo construire bazo contribuer pour l'évolution en mboka ou pas ba pasteur ba sala continuité ya mission au roi Léopold II atindaki bango ezala na be mission mususu to tangela bino discours ya roi Léopold II oyo asala na 1883 boyoka mission oyo roi Léopold II a confiaki et pas ba pasteur et prêtre blanc
tellement ba blanc baza lisusu te yango ba descendant na bango ekomi kaka ya biso moko batu mwindu parce que po moto azwa yo bien il faut azala relié na makila na yo eza pe ndenge moko mpona ndoki apénétre pano akokota na famille na yo pa senge arsene na nzoto no moko nde akozwa yo donc bapaster basalaka mission mpona konuire lisusu banoir et non pas que non mpona balakisa noir nzela ya solo. Mais tout le monde a qui va témoignage va pesaka ba belelaki au nom de Jésus ba pasteur ba prielaki nga na bika qui est consort mais comment yo rolo basuke ba nuire moto moyindo Lucifer ba bengake nzambe batunae ba bengake nzambe. Jésus en réalité kombo wana ya Jésus a existé kombo ne pesa ki Jésus te. Jésus est là qui si j'ai d'esprit satanique ini du sang. C'est là fumu comment même mission na ba dimension mususu okoyiko bandela makambo lobi c'est très fort hein to lobi boy tango ange abimelaki Marie est-ce que yebisaki ke mwana ozan libumbu kombo ne Jésus ayebisaki mwana ozan libumbu kombo ne Emmanuel okota na Bible komba Jésus uta wapi komba bon d'accord. Ah, tout ça un concept touch et puis un rendez-vous valable bah preuve valable oui. Combo Jésus ou ta combo ya Jésus eza par rapport que non mundele parce que Bible d'abord so sotobi to komatiwana il faut toyeba ce qui Bible et uta no wapi de uta na ba papyrus le longa na ba papyrus ne comme na ba rouleau et après premier pape, empereur Constantin le Grand, yende azoki likanisi. Après 3 siècles, il y a mort à Jésus. Nde asangisa ki de culture juif na culture romain. Que veut dire culture bokoko? Bokoko ya ba juif na bokoko ya ba romain. Okay. Tiré ba quelques versets. Oyo ekoki ko sepelisa batu. Nde bazui no wana ya Jésus. Jésus wana eza kombo ya ba franc-maçon kombo wana chaque fois moto aza ko invoquer kombo wana yeba keno na mboka na bango toujours exala makila pape bayebi makambo o tozoloba ti to kombo bimisa ba vérité boye oyo eza ba secret Fatima oyo bombama na Vatican. OK oyo Jean-Paul II na abimisa keno Dieu est noir. Le Christ est africain. Oh, tu es quand moi Jésus. Moi Jésus là qui si j'ai d'esprit satanique ini du sang. Et yangwana okomona ke na ba religion nyonso o babe la ka Jésus ba invokera toujours makila. Pas si peu moyen si les athées. Référence na bango ezalaka toujours makila. D'où en réalité Jésus o batu babele la kawana et Grégor na e simbami na makila. Marie oyo na ange na oyo ange a yebisaki Marie ke mwana oza na kati libumu kombo ne Emmanuel. Eza esprit oyo mindele basengaki pa na biso ba noir. Esprit wana kombo nango isanusi. Esprit wana ezaka nzoto misu. Tout ce qui n'a nous to développer par rapport à la question là. OK. Lelo batu bazo mituna. Torokota omeka ko détailler biso qui est moto moyindo. Nini o salama pour le moto moyindo à vivre kana misère. Et le konino moto moyindo abungisa. Okopesa biso ba détail nango tout à l'heure là ndengo linga akopesa leçon. Wana to so ayo penza opesa biso leçon expliquer biso. Mais problème eza moko. Nde toza boyi. Yebisa biso fumu yebisa ba téléspectateurs o ba otala biso. Congo bato bazo sala nyonso. To organiser ba kin mopeto. To zongisi boyi. Congo ngozo tourner kaka rond. Pona nini? Bino boza bateau yo, boza quand même na connaissance, boza bateau bozo lité pour que moto moyindo azonga na nzela ne sait que ça na ba secret o bino boyebi. Ozo sala ke Congo ngo lelo ezo émerger ka te. Bayangi mingi papa journaliste pour na question na yo. Pona omo na nzete telema. Ezana
misisa nango na se misisa yango wana esalaka ke ata mopepe ye ndenge nyonso tu moyen nzete ekoya eza te eloko oyo esalaka ke mpona bambuma ebima na nzete eza par rapport racine nango wana eza na vitamine nde vitamine wana ekepesa na tron epesi betabe epesi bafeuille mpe ebimisi bambuma avant kobanda kini bopeto net gouverneur na biso Chantini Ngobila que je salue en passant mtetenda biso pepe to saluer mteta place azali tolingi bango mingi mais faute na bango nde bapesaka biso bangunza confiance te bakende kopesa bapasteur o bayebi même mystique te o bayebi secret ya mabele ya Congo te biso toza bakolo mabele toyebi secret mabele oyo pona mboka o évoluer esengeli ko consulter bakolo mabele pona yo pe ki bokonzi na yo bato babetelo maboko tozongi na kini bopeto olobi kini bopeto mais cimetière bopeto te total mindele olobi kini bopeto oke na cimetière ya Kimbateke oleka na botala seke yango wana ta mikwa ya mutu olobi kini bopeto kende na cimetière mteto oya Kitambo donc baosala ba toilette na bango kuna bazo pisse kuna be esprit wana nyonso tout parce que bopeto ebandaka na cimetière eza lokwa na kati ya lupango bopeto ya lupango ebandaka na toilette soki toilette eza propre omona pe lupango wana bato baza kimia koswane kozala te makambo nyonso to eza malamu mais soki toilette eza salité parce que toilette na douche eza ba poste toilette ya poste 12 poste 12 comment entre parenthèses tout okende nananu la question tuni biso mais to flasher bino kaka toilette ya poste 12 soki eza soin parce que toilette eza na esprit négatif et positif bakitelaka wana eza lokwa aéroport na toilette kolobakini bopeto na mboka aussi longtemps ba cimetière eza salité bopeto esimba te parce que ba esprit wana oyo place bango bavandi baza na kimia te baya toujours ko perturber programme ya gouvernement ata bozwi ange botie ye akoma président de la république tellement spiritualité na biso toyebi yango te tellement eloko oyo eza source toyebi yango te na olobi eloko moko soko moni voiture ezokufa kufa ochange ba chauffeur voiture ezokufa kufa ko condamner ba chauffeur te eza que son monteur boko changer ba chauffeur ndenge nyonso tout mais bon vérifier monteur est-ce que monteur eza malamu tokoko changer ba président lokola ba chauffeur mais o eza monteur eza spiritualité mutu mwindu fo asala recours na spiritualité na ye pona kini bopeto ke simba te parce que ba foule eza partout place nyonso ba foule ezali eza ba esprit errant place nyonso tout oyo ba esprit errant ezalaka pasi pona évolution ya mboka wana pe programme au gouvernement que ça là ba premier ennemi o ba contrediraka programme au gouvernement eza ba esprit errant place salité vandi pe ba ancêtre bango nde basalaka ke non pona mboka ke liboso total la cimetière ya mindele bolimisi toko continuer olobi ba esprit wana nde ezoya compertiver programme ya gouvernement mais ezali sous te ba parti politique ndenge to kaka ke mariage ya FCC cash yango ndeza ko sala ke mokonzi mboka sala malamu te mariage wana ba kata yango FCC cash ezaka sur ensemble te et consort mais or secret ça qui na nde ba esprit omoni o nyonso tout monde physique eza photocopie ya monde spirituel okay. Moi eza photocopie ya butu makambo nyonso tout et se prépare na butu na moi eza ka photocopie bato oyo ba perturbaka ba programme eza bato oyo bato bamonaka te o FCC o caché o soki nini o sacré union sacrée makambo nyonso tout wana tant que monde spirituel bon ancêtre to bois kisi bon ancêtre cimetière na bango eza salité programme moko te to souligner ngai fumu mwanda mbalanga nzembai na souligner to kota ange
akoma président tolela kaka tant que tozongeli Fumu Kimbangu te parce que envoyé nyonso to asala lokola ambassadeur biso toza na Fumu Kimbangu mindele baza na Jésus bare ba na Mahomet na ziku na ba na Bouddha soki oboyi koyoka voix ya ambassadeur o nzamba tindeli bino automatiquement boboyi koyoka voix ya tata Nzambe donc d'office boko tikala kaka bato kolela pe bato passe ndenge wana mais lelo koyoka yo zolo ba plus Fumu Kimbangu toyebi ke à travers Fumu Kimbangu lelo toza na église kimbangiste oh lelo e koma pe divisé to koma na mokotona centre et consort siko bato ba koza na volonté ya kozonga kuna ndenge nini po bazwa connaissance baye baketo sali retour à l'authenticité aussi longtemps bango moko na bato bazano li bala exemple bakabwana mais koyoka Fumu Mwanda tango zolo besoin insister sur Fumu Kimbangu oh place o bato bakoki ko ya ba se référer na isa église kimbangiste yango moko to bayoka na raté bakabwana tolobi envoyer tango ayaka na terre à la religion te envoyé ezala Fumu Kimbangu Jésus Bouddha Mohamed basa la religion te eloko oyo esala religion eza vent mu pepe o bango batikaka yango ande créer ka religion eza nini ko relier monde spirituel na monde physique yango ande religion eza relation à monde spirituel na monde physique Fumu Kimbangu atika église kimbangiste te asala pe église kimbangiste te Fumu Kimbangu le 10 septembre 1921 dans Bantansanda lobate ke non batunion stubo ke ndaka na église nanga ya kimbangiste te bango baza famille biologie ya Fumu Kimbangu soki totali papa Diangenda avant kufa bando yebisa bango ke bana tata ya solo baza libanda est-ce que tangu kokoka tango bakoya boko yamba bango e bongo sikoyo amona ki dia atondisa da batebele sko pona yebisa bango bana tata solo e bongo sko bango wana baza bana banane bana na bato batera bango toujours na masese Fumu Kimbangu aza sous physique te Fumu Kimbangu siko aza spirituel yango azongi na kata banzoto a 4e génération o alakaki le 10 septembre 1921 dans Bantansanda yango siko tozo sala partie spirituelle ya Fumu Kimbangu misala ya Fumu Kimbangu eza ya famille te eza te mais ça contraire ndeto omona lelo na nkamba pona okoma chrétien il faut qu'il y ait na famille ba Jésus te poko ma musulman il faut qu'il y ait na famille ba Mahomet te poko ma bouddhiste il faut qu'il y ait na famille Bouddha te bango bosa partie physique biso so sa partie spirituelle Fumu Mwanda je crois quand même que na moment où ba téléspectateurs ba Holanda biso bazana besoin ba yeba au juste oui toza bato moindo mais nini oyo esala que lelo moto moindo alela kaka akenda esclave après temps est belé mais ti lelo esclavagisme ezo continuer yo attend que chef spirituel représentant légal il y a NKN muto azana connaissance muto azana boyebi oyo koloba na bato na minito bayeba nini oyo moto moindo abungisaki oyo lelo akokaka kozwa yango te po Afrique ezala na kimia milelo eza partout okende na Cameroun na Congo kutu na parlons pas na Est et consort nini oyo moto moindo abungisa po lelo atikala kaka na pasi mayangi mingi papa journaliste pona motuna na yo moto mwindo abunga uta abosana bokoko na ye moto mwindo abunga uta roi Zingankuru andimaki azwa baptême le 3 mai 1491 à partir wana nesaki rupture spirituelle bancetre bapesaki mu Congo bancetre bapesaki biso mu Congo eza uta wana moto mwindo abungaki nzela tokomaki kofuta o eza bongo nyongo o to nyokolaki barasi misusu nyongo wana esilaki tango Fumu Kimbangu atelemaki na 1921 parce que babandaki bongo na koteka mutu mwindu na bawenda batipo bazanzibar baoteka mutu mwindu elokola bilamba tango Fumu Kimbangu atelemi na 1921 banini wana bawenze nyonso ekangamaki siko ti tozo demere na ignorance oyo
Et ça par rapport que non mutu mwindu alingi kozala instruit spirituellement te. Mutu mwindu azo croire na eloko oyo ayebi te. Mutu mwindu azo croire na Jésus oyo ayebi Jésus te. Mutu mwindu azo croire na Mahomet oyo ayebi Mahomet te, amone jamais na vision. Mutu mwindu azo croire na Bouddha oyo amona jamais Bouddha na vision, to pa mona jamais Jésus na vision. Donc ba memeli mutu mwindu bonzambe oyo basalongo lokola film à dessin animé. Bazon dimiso bokoko oyo eza ya yote. Tango ange ya Yahweh eza Yahweh te tope nzambe te. Ye mutabimela ki Moïse. Eza ange Métatron. Ye mutabimela ki Moïse na nzete ezopela moto. Ayebisa ke nonga na nzambe sambela bakoko na yo. Aloba jamais que nonga na zala nzambe mokili mobimba. Aloba jamais nga na nzambe na sala likolo na se jamais nga na nzambe sambela bakoko na yo. Nzambe ya Abraham ya Jacob ya Isaac. Ade ba pasteur baloba bon ba prêcheur ba pasteur bakosa biso. Bakosaka parce que bon ko détourner bino chemin. Kaka le même nzambe wana ayebisi Moïse kendo bimisa bana na nga na Égypte. Nzamba sala parti pris. Et bon sko ba Égyptien biso ba noir. To sa bana banane. Nzambe abi kendo bimisa bana nga bana Israël bana nga. Et bon ba Égyptien bana nani. Donc quand on parle de l'Égypte, on vend nous les noirs. Mutu mwindu a comment préféré naye a ebele la naye Jésus. Alobaka église a bangunza net ya biso église a bandoki. Biso tobela ka mutu fumu kimbanga za mutu. Tobela ka bakoko bango nyonso tu bakufa. Autant le Nouveau Testament na Ancien Testament. Nana tika wa testament. Mako za journaliste ba question za yo mutu neza ya biso. Mutatika wa testament za mo oui bien ki ba question za ngai. Voilà. Mutu o tika wa testament eza mo oui. Donc bango bazo sambela batu bakufa ya batu. Na biso tozo sambela batu bakufa ya biso moko. Mundela memeli bino ke soki mundela kufi akomi saint. Soki mutu mwinda kufi bobenge pauvre. Eza pona ko diminuer ba fonds ancestral na biso batu mwindu. Ta la place wana mutu mwindu azali li place akangama. Bakoko na biso to babande ko kunda batu bando tsa kwate. Kwa eza forme ya condamnation. Bazao chani. Bando taka ba béton, soit ka signe esili. Bakoko na biso. Kwa eza forme ya condamnation. Parce que na terre, toza na loi ya incarnation pe ya réincarnation. Mutu akufa ka zongaka. Ndenge boyoka na Bible ke Eli azonga na nzoka na nzoto Jean-Baptiste. Eza ndenge moko. Yo papa journaliste, avant ya awa na terre d'incarnation oyo, ozala déjà quelque part. Ozala pe un musu de mwasi, un musu pe mobali. Obotama un musu muluba mungala muswahili, obotama quelque part. Ozongi nde pona ko réparer eza par rapport à bakarma na yo. Parce que mutu mwindu eloko na ye bango susute. Mutu mwindu na mutu na ye Bible. Ah te Bible des livres saint. Bible là qui ensemble des livres ngwana Bible. Mais bakoko na biso ba yeba ke belé, bakoko na biso ba na nyonso. Tant kaka nyonso na to pesa mu Congo. Chaque famille a na pouvoir nango, chaque famille a pe na chance nango ambongo. Fani batikili bino eloko. Ah bo, tema ba diaboliser ki bino ateza bondoki, okopesa ngo pasteur. Ozana kamwa njungu na bino mo batikela bino po na famille, ah ateza bondoki, opesa pa pasteur, opesa pa sango. Oloti ancêtre na bino aye apesi mbongo te laissez les morts enterrer les morts OK opesango et pas ba pasteur mais ye moko Jésus tanga mona ki passe ye la ki akenda ki wa mnankete semaine la ki cimetière akende ko bela banane bakoko na ye batu bakufa Elina Moïse ba bon disciple il faut ko landa oyo maître za ko sa ko sala parce que bango poni balandaka makambo ya Jésus wana te. Bango pe babela pe ancêtre na bango ndenge Jésus kenda ko bela ancêtre na Elina Moïse baza ba disciple moko ba ignorant matondo mingi baza ba disciple moko ba ignorant ndenge lobi wana bon ngate muna lobi yango bo comprendre ezali fumu mwanda nde mutu azo pesa ba argument na ye voilà. Moi je pense que il y a un adage qui dit derrière un homme fort on retrouve une femme dynamique
là, je vois particulièrement Maman Masolo, Maman Afi, Milando, Motema, il y a Monsieur Audace Milando, ma parent, il y a Audason, merci. Et puis Maman Marie Komba, Maman Masolo, merci pour notre soutien. Parce que Balobaka, Molonga Niamala, Moubaye Bakaena, épreuve. Merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci également à tous ceux-là qui viennent se joindre à nous à peine à travers votre chaîne YouTube Concept TV. Abonnez-vous massivement parce que vous aurez tellement de surprises. Nous ne travaillons pas comme les autres, tel que dit M. Audace Milando, parce que nous avons une vision. Surtout c'est la YouTube, nous avons une vision. Voilà. Merci et bon anniversaire. Joyeux anniversaire à toi, Dada Azmak. Joyeux anniversaire également à toi, Marthe, là où tu es à ce net moment et passez des moments agréables. Que cette année de plus puisse t'apporter beaucoup de gaieté et positivité. Et je vois aussi également la maman de maman. Maman, maman est à venir. Où elle a assuré une femme sage, dynamique, très compétente, d'une très forte personnalité à mon égard. Astrela Matondo, maman Nabiliv. Restez toujours brave. Voilà, Foumou, je crois que Tolingito est la deuxième rubrique. Tout ça quand même a besoin. Au mécanisme nous couper ça enseignement, conseil. Ou peut-être bande comme sous négligeaka parce que après l'enseignement c'est le conseil n'est au tirac. Que ah nazala qui ignorant. Ah enseignement on a l'année peut singa boyebi. Tout ça a besoin au enseigner biso avec des preuves tangibles qui engunza. Et nini oyo motomoindo a perdra na connaissance oyo. Nzambe abako pesa ki bango. Voilà, Lotis, toi qui es du côté de la régie, on va quand même souffler un tout petit peu. Et cette fois-ci, pour suivre ce que va nous démontrer en live, aimables internautes, le représentant légal de l'église, les représentants légaux de l'église, qui est le chef, pardon, qui est Pascal Linabel, les représentants légaux et le chef spirituel des Kilongo, hein, Kilongo place Bozomona, Oesika, Oyobatba, Rapona Rojamayele, Fumu, Mwanda, a Mekako démontré Bisso, et après, Toko, clôturer émission Oyo, rendez-vous valable. C'est parti. Ça va, merci beaucoup. Siko Tokomi Natango y enseignement. Parce que Bisso est ça. Pyramide. Eza université africaine autopé sakabongo connaissance o mutu mwindo abungu saba valeur na ye o mutu mwindo ayebite nini o akoko sala avant to banda na kopesa enseignement o eza pona mokolo malelo enseignement auto pesa eza kaka ko survoler parce que TV eza likambo atan to pesa mayele boy omoni mutu ba o nyonso basalaka pipi basuba na banzela yeba ke soko subi fo bwaka so ino na masuba yo lekani na yo subo lekani na yo eza na moto oyo aza na ba connaissance négative akozwa yo a partir masuba no wana pe aka travailler yo kozala na bitidi ya kosuba na ba flairité na banzete te parce que ça pe na ba esprit eza na banzete mususu ko subeli yango ozala mwasi ozala mobali otikali stérile vino mobimba neti nzete ya baoba to pese bino cadeau okoko tambola boy omoni étoile d'araignée kangio eza bataki mais wana toko développango eza par rapport ya émission ezoya mais soko moni ke okota place moko boye ba chair de poule na yo etelemi eza pe signal ba attaque mais pona okanga ba porte na yo pona attaque wana e pénétrer te o tsaka boye maboko na yo ukotika liboko boye ote boye okangi wana okangi banini parce que nzoto mutu aza na champ magnétique o babengi aura
place wana tote entre parenthèse na émission mosu ndeto babongo na ko développer ndeto lobi TV ezali ngonga matondo siko toke na nani o aza ngunza 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 mutu nyonso to aza ngunza te pona okoma ngunza il faut ozwa malongi to ba enseignement oyo ya kingundisme tongo ba connecter yo et apprendre okomi consacrer lokola ngunza ndepe ba consacraka mutako ma prêtre ba consacraka mutako ma sango ba consacraka mutako ma abbé mutako ma cardinal ndenge wana soko zui initiation ya kingundisme ba consacrer yo nde mutu wana okomi ngunza. Pourquoi pyramide oyo to flashango nan pourquoi pyramide? Parce que na NKN awa to sa pe na pyramide yango to lobi ke no biso to sa pyramide. Pyramide eza incarnation ya Tata Nzambe na planète Terre. Pyramide biso banoa to za batu ya batu liboso o Tata Nzambe sale na planète Terre ndenge bino nyonso boyebi ke au commencement ezalaki mulili molimo Nzambe bande ko tambola likolo ya mai na mupepe mai mupepe molili ezo constitué 3 corps ya nzoto mutu. Donc molimo Tata Nzambe e bandaki bongo na kotambola likolo ya mai mais na kati ya molili. Nzambe sala molili te. Nzambe abanda na kati ya molili. Nzambe soko zui mupepe mupepe eza lokola âme ya Tata Nzambe mupepe. Mai eza lokola corps physique ya Tata Nzambe. Molili oyo couleur molili oyo eza lokola chair nzoto oyo Nzambe alata eza chair noir. Esprit ya Tata Nzambe evanda na se na mai. Ba cours en profondeur nango ezali na kati ya NKN auto flasher bino sko tozongi na kati ya pyramide. Pourquoi to lobi pyramide ezali incarnation ya Tata Nzambe na planète Terre? Biso toza barasi ya liboso oyo Nzambe tanga bandaki na molili. Nzambe ye moko na kati na ye aza na positif aza na négatif. Nzambe bota mwana moko o bato asala publicité. Nzambe bota mwana moko mbone Yesu te. Nzambe ase multiplia nde na kati na ye abimisi besprit mutu aza association ya biloko nyonso tu nde babenda banzoto na biso point de repère nango eza mutolu babendi nde eza lokola liboke place batiaka ne eza place o wapi mutolu na biso mutu place ezali. Nzambe se multiplier ye moko amiboti besprit babimi. Nzambe noir abimisi pe besprit noir. Alobi ne besprit wana faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nzambe aza architecte. Besprit wana baza ba ingénieur. Basali mutu ya liboso o bakosala selon image na bango esengele zala na couleur ya noir. De bon ancêtre na biso ya Tata Nzala panda na mama kiteleki nambu. Bango basala bango na mabele lokola dana FT bango bauta na étoile à Kakongo. Baya na soucoupe volant. Ba ancêtre na biso. Babota ki bana 24, 12 ya mibali pe 12 ya basi. Tovanda na mokili. Wana elaki na Éthiopie. Yango moni mundele tant à saler ba recherche a trouvé l'os les plus anciens a trouvé en Éthiopie. A trouvé en Éthiopie. Tovana na mokili pendant 7000 ans biso moko ba noir. Ne extraterrestre baye bapesi mayele
po ete totonga pyramide. Pyramide eza ba franc-maçon te. Pyramide eza pe ya ba Illuminati te. Pyramide. Extraterrestre nde bapesaki mayele pa ancêtre na biso po ete totonga pyramide. Pyramide na sommet awa eza plutôt pyramide eza incarnation ya Tata Nzambe. Awa tobengi yango nempungu. Awa tobengi ne kalunga. Ne kalunga. Awa tobengi yango nembumba. Nembumba. Oza bizaleli misatu ya Tata Nzambe. Ndenge mindele balobaka. Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Et pas na biso ancêtre na biso balobaki Nzambe aza nempungu, aza nekalunga, aza pe nembumba. Eza ndenge monde babaka Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Nzambe na kati ya bizaleli oyo na 3 points ya pyramide. Ba enseignant ya liboso ezalaki mbe extraterrestre bango nde babandaki bongo nde ko enseigner biso ba noir. Extraterrestre. Baye ba enseigner bana ya Tata Nzala Panda na bana ya Makitele Kinambo 24 wana. Tango ba enseigner bango bapesi bango connaissance nyonso tout ezala ya religion, ezala ya spiritualité, ezala ya politique, ezala nyonso tout evandaki awa na kati ya pyramide. Jésus, Moïse, Jean-Baptiste, Mohamed, Krishna, Bouddha, bango nyonso tout awa na Égypte na kati na pyramide. Ezala ba Socrate, ezala Aristote, bango nyonso tout bazwa connaissance awa na kati na pyramide. Tozui ne pungu, ne kalunga, ne mbumba. O babengaka de omniscient, omniprésent pe omnipotent. Na trinité ya ba ancêtre na biso, trinité Congo. Congo nimi abotaki nana Lukenge. Abotaki nae bana misatu na Lukeni babotaki bana misatu. Ntsaku nevunda Ntsaku Panzu na Zinga. Ntsaku Panzu Zinga bangonde ba grands ancêtres Congo. Ntsaku aza mission na ye eza po na religion. Ntsaku couleur na ye eza couleur bleue. Couleur bleue, bleu l'axi protection. Panzu ye aza po na technologie. Couleur na ye eza couleur jaune. Jaune est l'axis sagesse. Zinga, couleur neza rouge. Rouge est l'axis pouvoir. Rouge est l'axis pouvoir. Couleur n'est rouge. Rouge est l'axis pouvoir. Chanku Panzu Zinga. Eyan babakeno makuku matantu malamba Congo 3 mabanga yango esimba kanzu nzungu awa siko Ntsaku Panzu Zinga Ntsaku yeye na pyramide azako se représenter lokola nempungu partie spirituelle ya Tata Nzambe awa Ntsaku ne kalunga eza partie scientifique ya Tata Nzambe tobengi ye Panzu. Nembumba eza parti physique ya Tata Nzambe oto bengi yango Nzinga pona politique. Ba couleur wana ozui rouge, jaune, bleu eza couleur ya trinité ya ba noir.
eza couleur ya trinité ba noir. Sikoyo, pourquoi okomona ke na kati na NK1 net biso betoza pyramide debout na pyramide renversée to kuten sango. David, oh étoile de David, David a sa l'étoilité. David yemoko na zaki mutu mwindu. David a sa l'étoilité, étoile de David exacté. David yemoko mutu mwindu. Donc sko peut-être ndapona kokata na place wana. Voilà. Pona kokata peut-être à place wana totie boye. Pyramide debout na pyramide renversée. Nzambe na kata nzoto mutu. Awa tozui esprit. Esprit. Partie oyo totie âme. Awa totie corps. Partie spirituelle à tata Nzambe et balani na esprit na biso. A tolba kinzinga politique couleur rouge, rouge la kisi pouvoir. Ozui pyramide debout. Na pyramide renversée, pyramide de l'axe dépôt de connaissances, pyramide des incarnations à tata Nzambe na planète Terre. Ozui pyramide oyo renversée. Eza étoile de Davidité. David a sa l'étoilité nyonso. Bazwa kange pa na biso batu mwindu. Pon information na bino, David pas alaki mutu mwindu. Pyramide debout. Eza tata Nzambe renversé eza corps ya mutu. Mutaza na corps, âme na esprit. Nzambaza nempungu ne kalunga nembumba. Tangu obala nisango nempungu ya tata Nzambe, partie spirituelle ya tata Nzambe nempungu. Ebalani na esprit ya mutu. Parce que o eza partie invisible ya tata Nzambe. Ne kalunga eza partie sensible ya tata Nzambe, ne mbumba eza partie visible ya tata Nzambe. Ozui partie invisible ya tata Nzambe, ne mpungu ebalani na esprit ya mutu. Nasi ke bomona ke esprit ya mutu te. Âme ya mutu oyo âme ebalani na partie sensible ya tata Nzambe abengango ne kalunga. Âme ezaka sensible. Tombo mona kake o ba chair de poule tambolinga yete eza makila nde tambola mbangu nde epesa ba chair de poule. Âme ebalani na ne kalunga. Corps physique ebalani na nembumba. Awa tolobi Nzambe esprit, awa mupepe tobengango ne kalunga, a tobengi nembumba mai. Tozongi siko na création ya mokili. Donc tosuki wana na ba émission mususu nde tokoyeba bongo na ko continuer pona kozwa boyebi mutu mwindu azongela o eza vraiment vrai racine na ye boko envier mundele na eloko te. Magie mundele ba yakozwa ngo pa na biso awa na pyramide. O religion nyonso tout misisa nango nyonso lonama awa na Afrique. Religion moko te misisa nango eza na Afrique te. C'est que religion na moyesa la succès ezate matondo. Merci beaucoup. Foumou, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Voilà, qui commence bien, finit bien, aimables internautes et fidèles téléspectateurs. Un grand merci à vous, aimables internautes, chers abonnés, de pouvoir nous donner la confiance à travers notre faisabilité. Merci et encore pour ce que vous êtes en train de faire, de s'abonner régulièrement. Merci à maman Masulo, maman Nabiso, maman Yabana, maman Afi Milando Motema, ya papa Nabiso Das Milando Baparan, ya Odason, le concepteur de Concept Touch Télévision. Merci également aussi à toi Loutis d'avoir assuré à la prise de vie à la réalisation de cette émission. Merci également à toi Fifi Molay Malira depuis la Belgique, la femme de mon oncle Sambalé. D'ici là, vous allez franchir la terre de vos ancêtres. Merci aussi à toi, Dada Azmak, et aussi à Marthe pour cette opportunité que Dieu vous a donnée. Voir le jour, c'est une opportunité. Bon anniversaire, profitez bien de vos jours. Merci aussi également à toi, la personne qui ne cesse de pouvoir me motiver pour que valable pour puisse maintenir les caps. Maman Astrella Matondo, merci beaucoup. Maman La Believe, plein de bonnes choses à toi aussi. Et vous devez savoir une chose, que nous sommes censés de pouvoir vous ramener au-delà de vos imaginations. Ce sont des principes de Concept Touch TV. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. L'actualité reste en continu. Ciao.